osengeli okomsuke puis yefa yeba en tant que secrétaire on a dit la tout ça va être tout et on peut dire comme on va place matin yali lelo na poko moi salle moko yali etant que famille epesa biso accord ndenge nini biso tokobima libanda topesi epa président matin yeyo yeba ba liaison ya bana balulu par rapport à secrétariat à matete pardon voilà. C'est rien. Selon famille, on a considéré que cimetière communal. C'est-à-dire qu'on a vendredi prochain, on a enterrement à Issa. Nous allons l'après-midi. Parce qu'il y a un de conclure. Les lots, ça les a la foi. À 18h, 19h, petit don. Puis, jour il y a enterrement. Jeudi, vendredi, nous ensemble. Wana ezaba élément où ils allaient à chaud par rapport à la famille, l'organisation à famille. Mais il y a aussi l'organisation, il n'y a pas de matière. Pas qu'il y a pas de matière. Parce qu'il y a même bien à côté, on a un nouveau dans la carte. Dans le ça, il y a pas de matière. On a des gens de vie, de personnes dans l'organisation à matière. C'est même à ça, et donc on a ça pour la compagnie. Donc, c'est la réponse. Bon, adresse ya sala la radio a été mais ça pemeni. On a un téléphone, il y a biso lamuka ozomona bamikolo bayali na totika mikolo biso na nsima tolali te ngamona oyo lobaa na sila telemba na balima kasi yango toye kotransmettre message makambo lobeli ngai balukela ngai yango wana on appuie toujours aux anciens. C'est comme ça, et ça va là.
Ça va. Gino. Gracias.
D'accord. Bon. C'est bon, merci beaucoup pour Ashanti. On continue à l'interview, on comme dans la salle. Il y a grand frère Nabiso, il y a papa Nabiso. Il y a grand pote Nyengeton. Bonio, historien. Oui. Bonne santé. Oui, santé, bonsoir. Santé, ça bien. Nous sommes en Gaga. Ouais. Nous avons s'excuser pour la monanité dans la salle. Vraiment, nous avons été pour. Comment on est dans la salle? C'est dans la salle de Matanga. Ah, la Matanga, les enterrement, dernier jour. On a bandé qu'on s'excuser pour. Nous avons été pour la Cambodge. Nous avons vraiment monument. Mais ça va contre temps kaka. Il y a un bagage de cimetière na zangate. Tinde peut tout le monde na sala. Donc c'est vraiment. Merci à toi. Quand tu m'as montré, na moni va battre belé, va play et belé à poto. Viens à Zaki Nani nous expliquer bien. Mais justement sur mon enterrement le vendredi en plein Mali le roi les loba bateau na nengo. Pour ça vraiment baoba mutu accueil. Donc on va bien mutu et train. Une locomotive aux hommes. Pour attendre tous les na poto pauvre, nous to bien à Paris pauvre. Il y a déjà mout. Comme mingo yo kaka na karish. Yé muta sala bang. Ba comme yo na karish. Ah. Ba to ko ba kopa kabuya. Mais kopa kabuya yo na vandi. Ba to ko ba acha mon photo. Ne ba acha mon photo. Donc na le wana kunde na websa kopa kabuya tozana lokola bambanda poto ko songsa histoire ya zaki na yaya ngana zaki na leki metango na yeko luke na mikila komi ko yake kopa ko yambanga na ndako na kenda okuta ende pa grand poète oyo akufi ya solo donc yemda yamba batu belé ya yamba bango Paris pauvre zo comprendre na le wana tokotanga batu lokola ba jina kia kumutu ba luka mwa muke na marque na ye wala tanga bato lemba oyo tanga poto mobimba bato poto mobimba oyo tanga olobi ba yamba bana karish mais c'est pas bana ya poto mobimba te mais yango na taba tanga karish donc to solo la karish oui karish mais ezalaki na siège nango na comment na plein Saint-Denis avenue président Wilson donc tanga makambu ezalaki na poto ya le wana ya poto pauvre tozalaka na président Wilson ndenge mo tozongi awa ozomona batata bato bavimbani bakomba poilu bazalaki mpe nzoto mike bazalaki mpe bapoa mushi le wana poto pauvre donc mais ye azalaka déjà grand prêtre po ye moto azoréunir bango asangisa bango oza na mwasi te asali marsolo tu mwasi no aya ayambi na mwasi nanu na ndako avant banda ose démerder ye moto akufi mais grand prêtre Dingijo omoni biso ba congolais to ndimaka mutu soka sa kei soka sa kufi to ndima bato c'est ça le problème na biso yango wana mais ndi na zuba témoignage na ye azaki mutu malamu natali oui natali église natali cimetière natali salle la confirmer yango wana to kutana matanga te yo dernière fois beaucoup tani zaki dernière fois sur le téléphone na date bon dernière fois to kutana zaki na matanga ya Roger Kayembe au maneni ça date de 3-4 ans mais na yebi pe parler place avant le bouger et ça musika te femme na ya zawana to yebani bien pour les to yaka ba jeune awa ba sero ba yaka mikila avant to zana ba lambela biso et ça femme na ye maman ya bana na ye wana au monde. Merci beaucoup moi liloba tiki famille tiki bana tiki bakoko tiki femme na ye moi liloba encouragement à la famille. Bon moni moi si na to solo na maman lobika ka tikali histoire déjà ça moral mobimba za nango pour aza vraiment batité et ça makambo yela déjà batu mingi to soto ko mesana nango zomon donc to souhaiter kaka bana nzamba sunga bango to zala pe toujours na makambo tata na bango salaki to lembate ko suko mona na bango po tata salamingi ozomona te bato ba usi balon ouais na moni vraiment tika solo la na bibo ba prêtre ni yo moni ya karisha tangelanga bango na moni otenga sa président kopa kabuya tanga tabana karisha yo moni ba yo soutenir famille ya vient na biso grand prêtre zaka moko wa grand prêtre zaka ka Jos Mondele
grand prêtre ya bana Karis. Ah, donc il a vu que grand prêtre on a ebezara Jos Mondele. Ouais, Jos Mondele. Jos Mondele accueil. Na banza accueil. Ouais, c'est bon, to Lukaye donc le rôle a vie la mère accueilli donc il tire Jos Mondele. Jos Mondele. Bah ça mon photo pas rien. Acha mon photo. Na ebite azana tana ya sala. Azana histoire na ye. Mais tant to lobela o etanga poto pauvre, yepe pauvre. Azana raba pauvre ndé na lobawan. Donc acha pe raba pauvre. Sans femme, gendarme. Acha mon photo gendarme. Gendarme le wan. Obi ga ma casse des réseaux sociaux ya zonga ga. Hein? Ya zonga acha mon photo zonga là. Akozonga te pa nyengeto kozonga te ngana za historien. Voilà, merci beaucoup Nyengeton. Soyez prochain boni papa. Ouais, merci. Bonjour, ça va. Oui, outil Londres pour l'enterrement ya ndekunao. Bon naye so mona ye na ye pambate parce que vieux oyo aza vieux oyo na ebité lo ni na roloba. Donc so na ya quitté ngo déranger toute ma vie. Donc fallait na ya parce que vieux ay na ba vieux basé bela ba ya Jos Mondele ne ba lobi ba ya mvwemba. Mais muto liboso ay ozwanga na gare l'air na outil na ye Paris c'est Vedingi Joe. Wana uti Allemagne bamboka banzela poto zali ja bana poto mais tant on comme na Paris mtaliboso na ye na ami na ye petit na ye mami na ye grand frère na nga zingo kwanza to ya mutaye ozwa biso na gare eza ye Vedingi Joe car le même jour na komi to banda masolo na vie donc na bandi mbamo masolo le même jour oda kwanza to yebi biso to yebe simana mino na poto mais comment on a supporté ba témoignage à boye mon témoignage nginde ni ko yamba batu na poto poto uta ba comportement na biso par-ci par là les banda cimetière banda église batu wa témoigner ka ya yamba batu mon témoignage ya nginde ni on a pu ndena ba te via zalaki na mutema moko na ebité na mokili basala ye pona batu parce que ye aroyambaka te aropesona courage aoluka mbongo na ndenge ozwa mbongo donc so aza na likambo ya makambu aroya ayebisi yo petit makambo mikolo eza bo tobenge docteur po ya bana ocréer akozala ke congé oyebi kaka nde ezalaka place ya congé alaka maza na place ya congé mazodirige libanda moi question par curiosité yo amona combini ngana mwana matete na kwenge numéro 35 c yabanda ozana kana bana limba bien tabanda ozana bana nyoso te bana nyoso parce que mokili mobimba ngana za mwana matete lemba partout mais yazai mokili mobimba. Ah, merci à trop. Mais toi, tu m'as rabattu. Si. Vewana, ayaka la mukili lokola Jésus lobi ve baya. Pona ko salisa batu. Yango mo biso pe bagonda kwanza tozwi ba mitema ya ba vewana pot. So pe lelo batu babimi ba ko témoigner pe ka ke yepa yambaka, yepa edaka pot tozikutaki ba veyo ba yambaka ba edaka. Biso pe tozo aider batu, tozo yamba pe batu, to yambi pe batu ebele. Merci beaucoup. Moi, Loba, na famille. Ayamba kopa na mwasi na ye. Ayamba kopa kabuya na mwasi na ye. Logé et nourri chez Vedingi Joe. Kopa kabuya so atali biso d'accord na makambo zo loba bien confirmé. Akosepela kutu eza libanga mobimba to beta ye. Témoignage. Ponga so na luka kopa tozaki bambanda na newana na onozoye pa Vedingi Joe. Numéro na bosani mais c'est président Wilson. Si on pousse à nous comme on a ça pont, on est pour les cas. Avant comme Stade de France, place est ban. Wana bazewa msuba wafanda na président Wilson mais zaki lupango mo zaki morgue mais c'est wa ebité. Ba Jean Matata, ba Acha Movoto, ba Konso, ba revanda fo bazwa mwasi mo ba yanganda lokola ba Lili Fioti. Voilà ba photo ba neni 86. Ya solo. Avant de la morgue, ma évité qu'il y a mort. Morgue Koufa et comme on a en location. Mais ouais, ma révélation. Il faut bâtir moi sur le rôle de Lili Fioti, Nanganda, pour pas vivre peine à Sima. Voilà, merci beaucoup. Kobomangote. Et ça vérité. Et ça vérité. Le point où on est à morgue. Sur tout le monde à bandal. Autant que tu as acheté mon photo, ça qui wana nana nisu. Jean Matata. Azapawa, il a besoin de Yé témoin. On confirme. Tu vas la témoin. Tu vas la témoin, ma camarade, mais là, il y a solo. Tu vas la Sergi Pontoise. Il y a la Sergi Pontoise, mais surtout il y a un ganda. Au côté changer, vendre groupe. Ba ozilatinga nde okangama
po balala pongi. Merci kona kwanza moi ba moto soko ya li opesa bato. Bon na opesa mbote na bato nyoso ba ebinga et puis bon na opesa mbote na maman oyo donc lipasa nanga c'est Gisèle Mankoto. Femme d'autrui quoi. Donc fille à papa, nièce à oncle, petite fille à Coco. Moi si ya Mfumu Goda Kwanza. Merci à toi, on a CPL. Moi, il passe à un sous CDO Mimi là. Azar a moi contre-temps. Mazor quoi rejoindre Repso Kalaté. Non, osons à nos saucisses, osons à lobby. Osons à lobby. Je m'encourage Madame Nabso Béa. Mais dit que à auto coup fait la mobile, mais tous années ensemble quoi. Comprendre. Nabana, tu as répété quoi. De temps en temps. Nous l'éclairer, tout à l'heure, comme on a pas pour encourager quoi. Donc, de faire faciliter, faire continuer. Merci. Ce qui n'a le bien que nous avons bon molaï, na kanisi tongo eko tana. Parce que yaming ya koloba ezali. Mais na mukuse na koloba ke o akei, moyo akei. C'est un ami, c'est un frère, il y a 50 ans. De vie commune Nangaï. 50 ans. 50 ans. C'est un frère de 50 ans. Donc, c'est que dans 50 ans, donc à l'île cinquantenaire, oh, il y a question à l'obina bimisa, il est belé. Si vous avez le vendredi, tu vas dans la salle depuis tu vas dans l'église, tu vas dans le cimetière, tu vas dans la salle, donc tu vas dans la salle. Bon, Azalaki trop social. Azalaki na motema mongo yake, aningakate mutu, amona ye mabe. Soki amoni place mongo ezali ko beba, ya kolinga longwa wana, pona mabe wana ilata ete. Bien, ya azalaka ka na ndenge ya kote oyo malamu yali. Azalaki kobanga ba conflit na batu. Azalaki moto kaka yake, azalaka ka na ndenge na ye. Tuluka kaka mbongo. Babi mtu ayamba pe na poto? Ye pendant mtu ayamba ngai na poto comme tel te, mais parce que koyane ya poto il y a une longue histoire leki na ngai. Ah bon, to bomba. Parce que mutua zali ko posséder vérité ya koyane na poto ngai yo na telemi awa. Na koko pesa yo resi na ngo de A à Z. Famille kutu yebite ndenge aya na poto na ndenge akomi na poto mutu ayebi yango yeyo atelemi liboso na yo awa. Merci Veko Pakabouya, tous on va t'amingiter, merci la gentillesse. Ok. Et puis libota moi mo pona atiki veuve ou moi c'est nabino na bana moi liloba. Bon atiki famille munene eloko ezali na biso esengeli kaka to garder relation tozaki na ye, to garder ngo pe na famille na ye, na bana na ye, to montrer bango tozali toujours na kati ya famille. To lobate ke parce que ya kei non to bossa na mabeya to bossa na bana nyoso tu ya tiki non non, c'est toujours la famille, la vie continue. To ko continuer na famille na ye ndenge tozalaki na ye. On comprend. On a koloba yango wana bana wana baye baka ke to ali ba papa na bango donc likamususu ezalité. Merci beaucoup bana lemba omoni bana kari je pense tout boyali bato bokola na bango omoni mo batebele. Oui, bana kari chignon surtout presque na moni bazali mingi esali sengo ya bokutani parce que ça fait des années nanu tokutana ndenge tokutani lelo oyo te. Pena ko pa ko ya na kachoma muke olimbisi toko kutana kana matanga te lembe za munene. Bon, ça boyo monike. Ah. Bon, kokutana yalika na kata matanga te. Kokutana biso to banda lingomba ya Karish tozana na Kisasa. Avant to yana na to yebite ke un jour tozana mikili. To yana mikili baleki pe basengaki biso ya mikolo pe to céder esika. To céder pe esika. Bon, baleki observer to céder. Peut-être moi de faïence et salami côté na bango yake
bokutani ndenge tozali boye esalamaka lisusu te mais biso totambwisaki lingomba oyo banda tozalaki na Kisasa bato tunaka nsi bayebi mais tozali kaka kosenga na baleki oyo baza na nsima na biso balanda biso bakontinue toujours kosala baeffort biso tozali wana kaka mpona koyede bango mais eza lingomba moko tokoki jamais. Merci beaucoup Kopa Obuya. Kaka koremercier na bao nyonso tu bazali awa oyo bauti ba Allemagne bauti ba Londres. Donc, plaisir à trop. Merci beaucoup, Kopa Babouya. Merci de s'appeler Mauvais. En tout cas, c'est gentil. Merci. Tous ensemble. Ok, merci. Bonjour, maman. Bien. Comment on Marie-France Martial. Marie-France Martial. On a lié dans un restaurant. On a mal de toko. On m'a dit Dingijo. On m'a dit vieux Dingijo. Et ça va vieux au Basalanga. Baba camarade à Beaufort n'a vieux Kopa. Bangonde Basalangaï. So ngai na sala. So na sala Kopa na mboko eza grâce na ye. Grâce na bango. Dans ça vient na ngai tous les temps. Il y a air nyonso. Tout ça makambe belé na ye. Jacob. Il y a ma solo belé, ma solo tout. Donc ça vient mon solo bien. La coopération na makam nyonso. C'est mon vieux. Dans les nazawa j'ai des larmes aux yeux. Mais dans les litres vieux. Nzamba yambao. Moi souvenir. Monter à malamu leki. Là souvent na Sergi. Ngana oye na nasonga. Ya Marie France ko songa te. Ndaku yango ya ko lalawa. Boni boy. Ozotambola na Paris papa ndaku yango yo. O lalawa biloko lia yango na cuisine lambalia. Donc vieux moko. Nzambe ayamba ye. Boboto leki. Dans un social. Social na batu nyonso za na likamna mutu te. Asola bien. Asola bien. Ngam na lexeke mobile nanga. Mais ay akomaki plus kutu na mobile nanga ko lekanga. Ngam na lexeke mobile nanga emela mbala. Mais akomaki na mobile nanga plus ko lekanga. Donc c'est mon vieux, c'est mon papa. Azaki nyonso po na ngai, vieux na ngai. Abano linga soso na ngala tumbaka ya makasi. Omona benga ya Marie France soso makasi ezate. Ngabi vieux leko ya kozwa. Donc vieux na ngai ya ndaku. Moi liloba. Kandi boy na kangi restaurant. Na yebi pourquoi na kangi po na yé. C'est mon vieux. Moi liloba na sebeki na bina tikali na bana moi encouragement. Oh tikali, aza semeki na nga, aza pe ya na nga. Mabeya. Nzamba batela eto tika ote. On est ensemble. De temps à temps on le kananda. Aza semeki na nga, aza pe ya na nga. Donc tika ete, c'est ma yaya à moi. Yaya wana. Naza ba souvenir belé. Dernière fois que solo na yaya bidatini. Na dingijo. Ouais. Tokene Belgique do uti matanga moko ba ya mo akarisha kufaki. Tozali na Belgique na dingijo. Ayi kuti kotikela nga 50 € abi yaya. Oh 50 € na pesi yo. Otumba ba soso mema na Belgique. Ça fait combien de mois? Ah bah na tokene matanga. Bah 8 mois hein. Bah 8 mois. Merci à toi. Donc ba souvenir les qui belé papa musu mo eto lo bezate. Moi va mote. Hein? Mbote. Ah, la pesi ka mbote na ba nyoso to o ba yebi nga o penga na yebi bango mais Nzambe abatela mabeya na bana abatela bango eza mokila Nzambe omoni nde tozokufa na mboko oyo ezaka bongo donc et puis ça peut soka mayele quoi et puis biso donc liwa dingijo esalinga pasi mais Nzamba yambaye. Merci beaucoup ma sœur, en tout cas merci, c'est gentil. Ouais c'est bon, toi continuer à namoni japonais au Kito. Na kata salle japonais au Kito, ozaki na église, ozaki na cimetière, ozaki na salle. Yo za mwana lemba. Non nga na mwana njili. Wa mwana njili. Mais ndo ye uti Bruxelles woyeka matango. Ouais na matanga po akufi azab na pire vie nanga. Donc comme azali vie ya pire do lipasa nanga quoi Cyril Mandiango. Moi souvenir pour la vie. Non ba souvenir vraiment ça d'hôtel mais ça est belé donc moi écoute na bana rotang ezate. Ba souvenir vraiment c'est belé vraiment. Doazab na vie moko na ebine na ko expliquer tout vie moko bolingo en tout cas vraiment to perdre vraiment mutu quoi. Na moni témoignage ezaka bongo na yimseka ya mutu malamu. Donc en tout cas mabe bon moni mutu azanga mabe te moni so mutu akufi toujours balobaka malamu na ye mutu to azanga mabe te mais vieux wana banda to vanda na ye na ngana vanda na Paris pe awa banda na vanda vieux wana ti na longwe Paris na komi na Belgique en tout cas na joie vieux wana na likamba mabe te. Non, on a joué vraiment bien avec Amabet. En tout cas, vraiment, mon lit, mon vraiment, et qu'il ne peut pas kimia. Merci, Japono Kito, Atiki, Seme Kinabino, Maman, Bana, Nabana, Nabakoko, moi, Liluba, gentil pour la. Non, vraiment, na Seme Kinabiso, vraiment, trop c'est vraiment très très forte parce que ça facilité, Azalana Bana très bien.
En tout cas, Nzambe vraiment azala na ye kwa Nzamba batela ye kaka. Do eloka na osenga yango na semeki vraiment azala vraiment makasi trop quoi. Pour eza facilité. Non bambote na bato bayebi yo. Non bambote en tout cas na ba ndeko nyonso en tout cas na pesi bino bambote en tout cas vraiment Nzamba azala mino babona ne quoi. Merci à toi Japeno Kito. Na yebi ke na olukayo to lobela pe po batanga ke parmi ba saper il y a 25 ans aux Aguina 4. Mais na yo olukayo o démontrer bisongo. Nous avons rendez-vous soit en Belgique, bien à Paris, il faut de ça. Ok, pas de souci. Merci Japono Kito, merci à toi, CP. Bonne année. Bonne année pareil. Ouais. Ouais, voilà. Tu continues à la impression de Bisso, na bandeko to kucha na moni pe acha ma photo. Tu vas une église, tu vas aller na cimetière, après cette impression na matanga. Boni acha ma photo. Ouais, na CP li a trop. Ndenge grand frère nangai tokundi marié tozana mawa mitema mais ezali sengo ke tokundi ende bakundaka kubu ya mboka namoni ba vena ngalemba namoni vena nga Jos Bundele namoni toujours vena nga Vemba Vemba masalo baki vena Jos Bundele bonne santé ça va zamazo sunga kaka ça va pas bien. Salio nini komona bandeko na yo ya lemba bandeko partout kolela ndeko na yo na mokolo lelo. En tout cas le liboso salanga ke bon na sepeli puisque ça fait un bon moment tout le monde na raté na sepeli mais au fond na pena na sepeli te na ko sepela po eza ya bolingote eza ya mawa parce que pena ko sangana boye bozene sengo mais biso to longoli oya yaki ya biso moko ya biso oya yaki ya motema azate ça dit to sepeli ngana sepeli poto nakuta na batebele ya avant d'aka ata à Londres Vemba vanda na Londres na monde batu Suisse ba Raoul batebele ba de gauche droite ba matata ba Allemagne mais si nous la que tu as une fête mon anniversaire mariage on ça so bien mais to perdre pilier à camp riche. Excusez-moi mon que vezaki ndenge ni ve mokolo vendredi to batebele ba kena misala batu basala ka mais la salle plein, l'église plein, la cimetière plein. Azaki des témoignages, moi souvenir na parce que elle est ngai. Ça dit vieux beno sur la beno betali solo le monsieur ti lobby. Vieux wana ça abanana no jempère. Jempère penado mon ba jempère ba na kin. Donc vieux abanana jempère. Biso la petite donc mutazo ba bi gogoro nga azate. Vieux na nga. Ngano benga ya Lambert po na vivre na e comprendre mutewa munene ayi mutewa munene mutatumula na vile wazate na tumula wala munene na e na tumula junsuno yaka boba na kutie poni nga babita betro mona imur babi avye bita ulia bita beta mona na bita bele na kimi abisona kanyoko yeba c'est-à-dire ayi mutewa munene c'est-à-dire na mona ba benga batu na vike ba coopérant obe bato ba commissionnaire mais na niveau na monate a commissionnaire ba palais a commissionnaire ya ba diamba a commissaire ya noa a commissaire ya diama a commissaire ya ba politique songo kutana caméra boku ta pena expliquer yo songo kuta pena chicho munoga ya na téléphone a joueur ayebi ono mutu mo ça dire ayebi na niveau mo roboya mais mutema ne zagana maboko donc quand riche le to perdre pena ikonde baba pena ke monument na ninga mukete ça dire zawana akoy biso te que place mon ba lugalar ya kangi porte ça dit so mon ba oli alar na 7h na ba 7h30 la bengi binutu bu rapidité ba oli alar ko to ayaki na mutema moko oboya ya ne ona mais petit neme na o regretter ka ke via to sagité na tout ça était na sens ande ma bete fala na pina masolo les okende parce que ngana na retard on appelle na voisin ozonga ka no ba jum suzo ina ba rendez-vous kende gité mais na condamné te aza mutu mais on a aussi la meilleur souvenir aya mutu munene. Merci à toi Jos Bundele en tout cas c'est un plaisir et puis que tu reçois le numéro de sur la problème exact donc lemba il faut tout ça les loko moko il faut tout kutanaka ça dit premier lieu na pena pona lemba popo sepela to kutanaka pona matanga te to kutanaka pona sengo anniversaire na yo toye anniversaire Mvemba toye ya vient na yo boye ya Eric boye comprendre osala pena bien pena makasi to kozala ka te to ya ka pona pasi faut d'appeler je me suis sengo bon mukili tala kaka
Maman nazali ya pene pene na ekala te na oto lobane ke babenga na français appui poteau nga pene naza poteau à tout moment qu'elle aura besoin de moi je serai là. Pour les enfants je dis aussi aux enfants Barlène ma mère fille Baclin papa est parti parce que Dieu a voulu mais si jamais vous avez besoin je suis là. Je resterai toujours présent dans votre vie comme j'étais avec la vie de papa. Donc ça dit nako senga merci na batu nyoso ba assister biso o ba uti da ba bakini kana bakaka kini na banda lembate njili to bali. Merci mingi 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 l'assistance humaine. Nzamba sunga biso malam. Mais pour la maman babo c'est la famille il y a papa Dingi Joté. Autrement il y a Lambert Dingi. Mon ami de tout le temps Henri Dido. Espèce en voie de disparition. GG Moutetela Facilola DJ Frank, j'étais Mbakayembe.